Bébé. Yaya, nazana ngai. Nakoki na ngai nazali. Tango zobelela nganga na sobule fana tiki mo zobenga ngasi nganga mbongo te. Yo na beti kara. Ya naza. Obeta mkamarano kara nde tantili. Bo mdakande. Ono omona te. Omona te. Yango misu na yo olatisi yango kasi ne ou bien ndengeni. Ya solingo monanga. Solingo yokanga. Solingo yo be formation na ngana kilelo. Ya faut s'abonner massivement na chaîne YouTube Chantal Yanzambe TV. Oh, Linda Chantal Yanzambe TV. Yangonde kilelo. Faut nous la formation ya bien, ba théâtre, ba gag, ba émission ya cano, ya ba buzz, na ba buzzité, na ba conseil, na ba oezoya. Il faut s'abonner massivement na Chantal Yanzambe TV. Tout le monde Yanani. Ah, Tantilinda. C'est un fier. Tout le monde Yanani Tantilinda lo sakwe Linda isongol. Ya mama Chantal Yende Boum. Ah bon? Maman Chantal Yende Bumbu. Oh, s'abonner yaya au la qualité ya image pe ya son non lingaka. Bisous. Bye. Na megala tala na kota. Ya s'abonner. S'abonner na Chantal Yanzambe TV. Et yango Chantal Yanzambe. Ah. Allez, ça moussa. Na s'abonner déjà. Bisous, bye. Chaîne na yo, chaîne na nga, chaîne na biso. Je dis Chantal Yanzambe TV. Aza Yanzambe. Aza le la bibliothèque. Ma titre de l'émission, ma demande ma coupe na ba tension na ba famille. Bande ko na ngai. Na chaîne na biso, tozali na ba émission. Tozali na ba elubu. Tozali na ba théâtre. Tozali na ba gag. Tozali na nyonso sauf politique. Dans l'équipe politique de na Chantal Yanzambe TV. Maman Chantal pour wakalisi pa salelino chaîne Olo. Bon s'abonner massivement, bon s'abonner en détail, bon s'abonner en gros, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner en désordre. Chaîne nanga yango, chaîne na yango, on va nommer nanga sko awa. On déchaîne, on yonga ba information nanga, on nommer na gag nanga, yaka na Chantal Yanzambe TV. Pour écouter plus ce qui va dire présentation émission. Toi la journaliste na biso ka moko. Samira Amba, la Cléopâtre. A tout le monde, sans polémique, à tout le monde, Makamba tout le monde, bien sans polémique, sans politique. Ah, on a Chantal Yanzambe TV, il y a Maman Chantal pour Chantal TV, pour s'abonner. Chantal Yanzambe, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure que vous allez suivre notre émission. Là, je dis déjà, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez, vous ne serez jamais déçus. Hein? Là, c'est la vôtre, Samira Amba, Maman Mbilia, la Cléopâtre de la presse. On est là. Aujourd'hui, mon invité, c'est Coquette Sasa. Vraiment, Toyoko Kouta en plein tournage. Hein? Toko Kota, à la surprise, Toyoko Landeti, na lieu na ya tournage Azaki ko tourné. Voilà, là, je dis un grand merci à Montréal, hein, qui est Maslo Mambote, à l'assistance de Christelle Iboukou. Vraiment, je dis un grand merci aussi à Mayende, Maman Chantal Yende Pumbu, Maman d'amour, Moutema Batuya, Papa Joseph Kanda, Petit, famille et adopté Samira Amba Mobimba. Vraiment, je dis un grand merci aussi à les lions de la tribu de Jida, le jeune millionnaire, Charles Pumbu, qui c'est là, DJ Overdose, pourquoi pas champion Rodrigue, Ibanda, Motema Batuya, Maman Amina, Balobi bébé la joie, pourquoi pas Merdi Caroline, la bossanité, Charles de Gaulle, Balobi toujours à image claire, Balobi, mon vieux Yaloui, Bakaloui, Adolphe, pourquoi pas Robert Casquito, Balobi toujours. Mikolo Tozana Nouana, Boromona Makambia, bien Talara Chantal Yanzambe, beau s'abonner massivement, beau liker, beau commenter, Nzombe, Blenga Boy, Bomona Okara, la Chantal Yanzambe, vraiment Tozo Kota déjà, Tozo Kota déjà, Montréal, Tokotara déjà, donc.
Action. Makam. Mwana mbongo na mke wana yako ngoma kenga. Zelana Yona de kona yona de. Bina mi baleka kala bina bina doye. Sabi mama no yupo kono. Wa kura zile male. Yupo kono. Ka kuteka na sando. Mwana bogoli bino ati. Voilà Chantal Yanzambe, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Comme je disais au début de mon annonce que je suis avec Coquette Sassa. Avec elle, on va essayer d'en parler, d'en analyser parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Là, je dis déjà un grand merci à Ingénieur Kotoke Molundu, le plus grand revendeur de véhicules dans la ville de Kinshasa. Au niveau de Moutika ya Malonga, au niveau de Moutika ya Kano, au Bengiga ka numéro ya Sanika Ambawana Ozala jamais déçu. Je dis aussi un grand merci à mon vieux Olivier Stongandi, la prêtre des prêtres. Olivier Stongandi, la prêtre des prêtres depuis Namibie, na Windhoek. Tout petit, il y a Willy Michel. Pourquoi pas? Son Altesse, elle est richie. Le bishop Ado Diavois depuis Londres. Maman Nana Bokolo, maman na Oracle. Pourquoi pas aussi? Docteur, Dieu merci Bokolo. Papa na Prince Arthur, Motema Batia, maman Aïcha Bokolo, ma passe ici que y a. Moi, ya chérie, depuis le bango, puisque Bokolo, Montréal, si tu es même langage avec moi, pour les langages chanangaï, que tu sais langue karana le baka coquette, ça va casser à la caille Samidra Amba, la réponse est à la caille invité langa aujourd'hui qui est coquette, ça star na biso ya lilo. Bonsoir ma coco. Bonsoir Samidra Amba. Bonne santé. Ah ça va. À part que moi mon tout, par un peu boulot donc. On peut ça on dirait aiguille à montre. Wana boulot na yo nous signons déjà que te coûte ça en plein tournage à jouer donc comprenez un peu côté ça na émission na biso awa na micro ya Samitra Amba plus to banda non déjà le bango mingi mais na chaîne na biso ya Chantal Nzambe ngani bate parcours na yo bandaka théâtre ndenge nini pe début ya carrière na yo ba difficulté nini okutana na ngope batu msite ba yeba te côté ça bima na coupe nini voilà un peu. Voilà nga na lobango déjà mais vu que eza chaîne na ye ba liboso nga na bandi théâtre na église. Je n'avais que 9 ans. Je n'avais que 9 ans, on a presté déjà dans l'église. Au monde de l'église, les moi, un spectacle, je prestais déjà. Après, on commence à tomber mon boyer. Il a fallu qu'on continue l'étude. Et on continue l'étude. Et on commence en 2008. Il a fallu na tangi pendant que na 6 ba classe. Et on s'est là que président moko asalaka groupe na ye na Kasavo. Vu que place na banda ko évoluer na église, il y avait des membres musu pe ya église nanga. Ba membres musu to banda jouer na bango na église. Bango nde mutu ba ko sala que non na contacter bango ton ba yoki sango ke mutu afungoli groupe. Ba ko ina pesa ko kota na groupe na Kasavo. À partir na bango na koti na groupe à Kasavo na évoluer. On faisait plus film ya banda ko teka na yango kuna. Mais voilà, on a dit que après, on a poto. Après, il y a eu espace Awa, na Kin, na Molière TV, que le Kati, na ça quelques mois après, parce que na bande de donc pour ça na zonga ndisco na kati ya Cameroun parce que ils étaient là on sentir kaka na nzoto. Voilà, non sentir en kaka na nzoto. Et au ça la que na zongi après quelques mois comment il comme leadership na groupe. Na yo longwa moi désordre moi comment kota na yo longwa na comme pas président une formule moi président une formule faisait des nzonzi même chose quand ozaki monde tout monde alelo mutu aza na groupe abengi bana abengi banzonzi ngeo bana bazana bazo accompagner banzonzi ngeo bazo accompagner bana et puis tant on na longwe wana na komi na groupe ya Chico Pululu monstre d'art oh sika ibiso pe à son âme kaka pour ya leadership na ye olongwa wana na ye okoma epai ya président Christian Petit oyo aza na Belgique na bengaki noko na pesi bambote place aza après président Christian Petit nde nakoma pa président Sami Mokili mobali ya pembe nzela minu bafosete na nde naza lelo.
Voilà. Relation nous gardons la président en tout cas tout ça bien. Na bango nyonso vraiment tout ça très bien. À part le premier, tout bunga moi contact et tout ndeka ezalaka. Le deuxième même moi, mais avec le président Christian Petit Tozali, avec le président Sami Mokili aussi Tozali. Voilà. Ah, dernièrement, voyage à président Sami Mokili n'a pas su mbote Kazali paraît-il la yela rabino ba manette moko boy na camarade na yoti des alaka ya cher boy era yela rabino après aye ko bote la bino ngoli. Moi je sais que moi je sais que le président il a besoin de cadeau et tout tika na ba cadeau tout tika nango ezaki to kotaka kaka ndeti moi côté musala tu vois côté musala ndé to ezaki na moi to côté moi toyokana penza mingi nanu te toyokana mingi non toyokana na biso mais mingi nanu te donc c'était pas vraiment pemeni ya ba attente na biso voilà mais au cadeau au ni après il revient à botolité et na bien oté voilà toko bana biso kaka soki lelo côté ça pour dédier carrière na yo pour dédier en pa ya nani pour dédier carrière nanga en tout cas je suis pas encore prête mais au dédier carrière nanga parce que nazo kota non retraité premièrement mais na kati carrière nanga na ba ebele on remercie en tout cas ebele mama na lo banzamba lola englobé tout pour ceux na bandio tanga awa tu sais devant tellement on devant caméra on devant micro ko tanga koto ozotala ko ekuna aosalo déjà ba signe koto rotanga bato kangi bango mbangu likolo mais en tout cas basé belé baza vraiment belé je dis les dieux du ciel englobé ka nyonso parce que bato nyonso nga fona tanga il y a ma famille dedans il y a mes proches dedans il y a donc bato basé belé au pe baba simbanga et ça lui permet que les gens n'ont vite je dois cesser assis voilà on continue notre émission vraiment tout est bien so aiza dans ça polémique lelo tokomona bino bata théâtre bokoma na baka par exemple équipe ona oyo soki par exemple akufi mini aza na actualité tolandi ekomona lelo négligence oyo pour ne pas aller trop loin ya koloba ke o négliger papa Tcheko pe en plus ayebi alobi na voice na yeke mutu oyo atilaki poison kaka muta maboki pourquoi bomitela na ba poison likambo ezosilaka te Samigra déjà que le président Tcheko Matondo repose en paix, que son âme repose en paix. Deuxièmement, tu sais, quand tu as un théâtre et loko photo e bango, tu as un théâtre tu as un banzela msoto zokende, tu as un banzela msoto zotambola, tu as un batu oyo tozo kotoyer à part théâtre, tu as un misalo to kenda pe au sala tu as entouré na batu. Oyebi lelo nga mutu mo akufa côté na biso akufi une intoxication alimentaire. Mais tu vas gagner un poison. Oui, quelque part ils a formé mon combo. Mais c'est juste parce que allié biloko et simbaïti. Tu vois. Et est-ce que tant ou batu balobaka ce mutu akufi pas faisait poison. Ce mutu akufi pas faisait poison. Na lingara batu balandi s'appelle autopsie et lobby. Voilà pourquoi on a fait l'émission après eux. Voilà pourquoi j'ai créé l'émission après eux. Parce que, tant qu'on va lobby poison, aucune famille, famille lobby noté. Dès qu'on a vu ce coup de fait na eloko boye. Donc comme il faut chambre ça, au lieu que nous avons na zabo et puis bon tout ça il a ba like ba ni que na poison. Tu vois un peu que ba tu na poison, ba toi théâtre. Je suis pas empoisonné. Na poison te quelque part na katote comme le roi net voilà état nanga ezate que o koketa na état grave te preuve o kutanga na kati ya musala na nanga empoisonné te na otanga mutu théâtre qui te dit que bata théâtre nyonso balia esika moko bata théâtre nyonso bamela esika moko na beto lisolo moko okende tokenda kozwa biloko ya epa maman ni maman Olive Lembe mère Kadif, maman chérie. Donc ils ont biloko arrivé là-bas, bateau, ça m'a recotombe la mise sur terre. Donc on a bateau des poussières et au côté de la mise.
bato ebele non nabeta lisolo te nabetelaka bato na biso ka nde tozala bato ebele eosalaka koti babeli coquette oyebike filme mpe atali biso atali na te yo mpe bato so akala fo bokufa mpo biso tomata wana mpe kaka ya maboki oh là là pourquoi ça na pépinière oyo toa nango lelo nebela bana oyo toobimisa lelo nebela bana oyo baye lelo tookomaîtrise bango kuna mitu na biso te msunga akoovanda boye na maîtrise 5 ou 6 mais il y en a peut-être 50 oyo bana mposa mosu omaîtrise bango na mutu okozwe na moko lelo lobi boye oyeba suti okoma otuna yaya kombo bana baza ebele ozomona otuni mpenza yaya kombo azongi mpe dans son quartier alobi te makoko wana lolendo tozwa na ye maye azotunanga mpe so yaya kombo na mutu baokuna soli na bango une année passée naoyeba surtout moi nakuta eyelimbisa mais alobi atelemi alobi soki un jour akozwaka occasion mosu ya olanda te obiki natika nazwa vertige nayebisango meme machapo nayebisango meme bato na ngai nazala na bango nayebisango meme nalobango abi epesanga somo abi atuka mpe yango bino bato akala fo bokufa kaka mpo biso bato ya sika toya lelo mpe boyebisa biso ke so moto akufi botalika mbala mo bato baza wana bobi bango oyo moto atie poison moto mosu place obimela oyeba te oyina na mosu ezoyaka lelo mosu koyina na kutu ezalaka na raison te moto mosu lelo mpo yabima to mpo komboni ezala bien fo salire ya yo moto mosu mpo na ye en tout cas mpo carrément yo lowa oyo azala apart théâtre tokenda wapi apart théâtre toliaka nini apart théâtre toza na bafamille niko apart théâtre toande niko comment est-ce qu'on se comporte je parle pas du président Tcheko je parle pas ya bato nyonso bakufi batiai bango poison na motu euti na théâtre mais naoloba no likambo ekomi likambo ke bata théâtre baotiela bato poison place bato baza koyinana ezanga te mais tobosana te place bato baza te kolingana mpe ezanga te place mpe bato baza komekana mpe ezanga te soyons juste prudent tokomaka théâtre so théâtre ezali na monoko linga nasali bino nini vois un peu voilà un peu po euti na théâtre nzambe atala moto ya théâtre atielinga poison samigra ngai oyo nalobaka oyo namoni te naloba yango te oyo namoni nanga te naa na prof nango te nayebi nanga neti liso nauti obeta nga moko namona yango boye donc oyo nayebi nanga te namoni nanga te naloba nanga te me nga eloko esanga ka pasi eza ke neti mon propre nom euti ekobimaka bata théâtre batielinga poison naza empoisonné nazotambola te nazobima te nazwi baapel ya ndenge na ndenge ya bamembre mosu famille nanga kutu bovandi na ye boye msu bomela mwa mesure na bino cocktail boye mwa eloko moko boye aotala siko bon oyo moto anga poison bovandi ne quelque part tu vois un peu donc eza na misu mpe babengi bazolela ke no nini boye donc voilà tona banzela totambola tona ba ex est-ce qu'on peut la banaye eloko no tosexela yango Barcelone nabi na Barcelone au moins bamnaso mosusu eutaka mpa basi ya ba ex to ex esi yabi nazalaki nazalaka na tel voilà collègue nanga moko aodéranger filmo na bino te fia Natalia esi c'est coquette moto atindi oyebisa ya koka ngai yaya na premier parce que mobali oyo azobala nga azalaka tu vois un peu toza entraîné na mambo ebele totalaka théâtre te na ndako kutuko so boso bokanga motu moyibi mosu ando oyiba mpo ebika baobetaka o wana donc bama obetaka théâtre baotika baplace mosusu donc tu vois un peu voilà et ça la bino ndeni personnellement makoko ke ofandi bo rumeur moko ebimi mpe ke ezongi na internet makoko asali boye azwa biloko aboye bien te tu sais déjà d'autant plus que oza motu mo oza suivi partout de partout ovanga basala émission 100 000 vues que 100 000 personnes
100 000 personnes batali nde batraité au 2 nde babengi yo. Tu sais déjà que dans ta vie na 100 000 voilà banda déjà au kabola pourcentage ya bato baotikala ko ndimo souté na vie banda déjà au kabola pourcentage ya bato déjà balongoli confiance pas na libela banda déjà au kabola pourcentage ya bato de personnes qui croient en toi au bavi déjà que non ata bauti ko beaucoup ça ça fait ko ça eloko té banda déjà au kabola pourcentage ya bato déjà au bayeba ki o tesco ba oh wapi oh moi va payer yo yo donc tu vois un peu et ça là mabe et ça là vraiment mabe et puis le lo ba au vanda bo ko tunde za bo tela san boison sibo et ça là mabe donc il y a un boy sami pour le lot tout le monde en internet tout le monde que le 21 Google en foot tout le monde que le 21 to zombo to sabo to zong sabo mais à venir na biso ya ba na biso ba place to OK kota ba place to OK vanda pe un jour libala ba place to ezaki no ba obenga ngape bo kilo ba obenga op maman ba na biso do banana de grâce quand même ba tongo za ba na biso ba yuma so ezaki no mso zape na mwa mutu mombo azape yuma pe kaka ou bien andima o pe kate chance ko za mutu aner solide ayebi mwasi na ye ayebi mutu aza na ye ka ko sa eloko te chance ko na famille ba yebi mwana na bango ndenga zalaka parce que moi j'ai été soutenu makasi koleka na famille nanga tant paternel que maternel koleka ya dega ba bengo ba vanto penzo bete ba li solo on dirait donc bazo sola non en tant que moi na bango ba sola non te le quoi faire théâtre te le quoi faire ma boke nante ba sola non te le quoi faire théâtre ngaso le kambo bini pa so ba binga ba fanta nga le quoi faire théâtre ba fanta ko le quoi moi na bango que passa nini lo ba no ezaki ndeni ezaki bobo te obi ke ka famille somo comme ça tout na pa que so ba bisko na mambo so bio condamné neti joli yo mimi longwela comment est-ce que est joli banda ce que condamné non condamné point boy babi voilà yango moni sali boy on so sala no boy et ngoza boy te tu vois un peu j'ai été fort soutenu ma famille nanga j'ai été fort soutenu c'est moi comme le monde nga pe na vandi boy na bali ya pesa mbani ambo yamba ikanga ilo bani papa tewa makasi il m'a fort soutenu yaka penza kanga ilo bati kwa makasi c'est pas facile pour so atali mupanzi ana mama atali mupanzi ana papa atali mupanzi a des fois na baleki ko atali pe susu ba ex o bo bengi pe na téléphone mobile ya moyibi j'ai été fort soutenu so yena famille na biso mo bo bete bo maboko parce que so tali bo bana baza bana ba camarade tu vois un peu ce que lo bongo ebu e ko eliyo ya soza makasité soza mal entouré j'ai été soutenu et pas maman livre azo no roi mwana mwasi ya bébé avanti no wana maman zo sola mwana qu'est-ce qui se passe coquette te maman tala boy attends que maman pas biso habité tu devais faire boy et là bomi yo et aka boy yango moni bimisi yo boy donc ça me dit que entouré na mauvaise foi belé donc so kutani ka oza bien entouré j'ai été soutenu na ba sœur na ngam so théâtre tout au croire que pour ka penza ba bengi yo boye ça et puis eloko esa amelo na minute na obela nini o mona liwa ngo mona nini ko pe ba pe ba tete ba bokelinga pesi ba tete ba bokelinga bon n'en parlons plus bébé n'en parlons plus ce qui m'a pas tué m'a rendu forte donc madame vous n'en parlons plus Nebiso, c'est un peu ça. Voilà. Et ça, mon toit sauté. À ta bateau balika internet. Oh bah finga qui écoute ils s'en fout. À cause à cause ça touche. Nga écoute ko, mon toit ko expliquer le quoi na tout. Parce que na ça même ba camarade na am ça bon mon toit le kanga aux forte le quoi nga. Ça m'a touché. Ça touche les gens.
ata lobi onga kuna ye bituni sala te ba oloba ni boyo occupé te eswaka na kati ya propre orgueil na ye eswaye et surtout que toi na biso ba africain voilà surtout que na maman ndako na maman bana surtout que na mosa muto abatu surtout que naza sœur na église kota sous pasteur nanga bon va na moi conseil des pasteurs mo batu ni susu kelo sache moi na yo siko ex oboni place to ça du coup mutu mo boazu ya mitie ka pa sambuso mutu mo boazu ya mitie pa sambuso vraiment yaya otu nanga so eswaka te sami ke swaka pe surtout ekota na YouTube wala ba oba ko ya 10 ans après 20 ans peut-être ata muta yo kutanga na âge mame waso biso botama to kuta mame waso mais to eba e waso to mo sakana dila pe wopi ose waso ko oye otali mame waso kala na internet balobaka boy pona mame waso sami ka tika ko o muta eza ba muta lukanda détruire yo vini mobile mais tellement que quand bien même que ça touche aux accords de nerfs solides, tu continues, tu sais que non, et loko na za boy, loko na boité, loko je me reproche de ça, je me reproche pas de ça, bon, continue. Voilà. Tika bébé, ce soir, voilà. Toujours continuer na biso, na monte na bino balobi bokoma bato ba ekiri bokabwana kabwana o kingana solane tel te o kingana solola na mutu boy. Là je salue Marie-Jeanne Bololé, maman Makambo, ya Loui, paka Loui de nous. Voilà, et comment un peu il y a un mutema mabe zo koma puisque o atournera boye kuna koto a retourner tout. Bon. Et loko wana samiga pananga. Na cercle na cercle ngeza la ka restreint. Voilà. Nga cercle ngeza ka restreint. Yango nga ya cercle nga se ka trahir nga. O mabe rage. Nga cercle ngeza nango restreint. Nga nanga te ata balanda nga ba mona nga. Na nanga te partout ezo yinda nga pe nazana na oyindisa. Na nanga te partout ezo pela nga pe nazana na opelisa. Po toke epai tozonga epai monto ana ngo biso moto yebi na biso ngo. Ata na monto ana ngo te ata na mokili normal boye. Je suis déjà ba hypocrite. Samira tike loko ana. Tike loko ana. Po Samira yo pondo za noza hypocrite. Oza hypocrite. Ata Montréal ndazana, ta Montréal ndatena hypocrite. Ata bano biso moto obota. Ata bano l'hypocrisie règne dans l'église. Voilà. L'hypocrisie règne au marché. Partout. Ata caméra filmé les hypocrite. Voilà. Tu vois un peu. Donc wana c'est pas parce que moto avant dia lobi likambo mo boy poka eza moto lobi likambo bozi bo matisi yango. Te. Omoni ngako na lobanga bi mon avis moto grain à hypocrisie ça la bien au ça mambo belé te o les épées bateau belé te grain à hypocrisie na lobi te que tu dois être vraiment hypocrite mais grain à hypocrisie et bi qui sont devant bateau et bi qui sont devant ba bokilo et bi qui sont mais attends tu vas pas t'exposer à 100% parce que dans le belé hypocrisie en wana mais hypocrisie de là à tuer quelqu'un bien hypocrisie mon boy lia ba non mais tout le monde. Et Adam est hypocrite. Oh. Adam est hypocrite. Tu parles d'hypocrisie. Maman est hypocrite. Adam est hypocrite, ingrat. Voilà. Nous avons dit que Eve, moi, c'est moi, la mouche n'a pas la chair de ma chair. Nous avons tout le monde, mais comme moi, je suis Adam. Vous comprenez? Tu vois un peu. Voilà. Sauf que de l'eau, la nature humaine est faillible, est faible. Maman, ça me fait oublier ma et à faillible, elle est faible. Mais le problème est que tu as des tambour. Mutu soit c'est pel na na zabo bato nga ko tambo na bango oyo créer curina et puis les curina c'est yemo mto gérer vina o gérer curina o gérer misala na so oyo lobi ke na chaîne na oyo mtolika et lobi te ke négliger talent oyo alingi na ende bato na ba leka bazana bango ba oyo et choix na ye peut-être au monde que non
na oyo so nasali click onde yanga na obika awa mosusu nakoti o aobikisanga te neti nga na cercle nanga moiza naoka moke nayebake oyo nakendelaka ntina ndako makolo aotala ngai ebinga très bien nakendaka mpenza ti makolo yo mpo nga nazalaka nakokaka te nakokaka nanga te nalinga place na okufela moi ntango mpe meekatana Gloria luka mama Jeanne luka non donc c'est-à-dire que ton okufela nayebi ke non so nakufi na likambo eza mpo nayebisaki yango te Nous choix de notre vie. Ne jugeons pas les choix de bateau. Tu as des places ba outi te. Tu as des soit betani mutu pas master nini. Yango préféré za nina ba oyo. Tu as des soit azaki choqué pas nani yango préféré. Ya mona nga sami quand même bat balanda nga na lobango. Oya lobake naza lolendo na liba ninga te. Désolé. Ce qui est la manière dont vous allez y a lolendo na lukana changer. Mais je pense pas que non changer en lelo pour na lina na place na okufe là. Voilà. Donc mon amour toi yebi ce mutu abiki na za na 20 master. Peut-être que ça t'a mieux soit à 20 master. Mutu mususu soit lobi que na za na 45. Peut-être que ça t'a mieux que soit à 45. Et nga na za na place on a contrôler. On a mon évi que non ah te na ki ndebo. Tiki vert na ngai na za vraiment assuré. Et le quoi ma bé ça. Donc voilà. To juger na biso ba nini ya batemu na mtu na montoza ayebi. Una na montoza ayebi. Ayebi penza ke ngani na zana nga boye. So na ye na nga pa ya oyo. Na ye penza ya mwasi. Tanga ni na bo na sali boye. Aza mutu. Et koko tonde un jour. Akolo balika mobo mais un mususu il y en a. Ba masto pe ba loyal baza. Ko yebi ke o no bimisa te o teko. Voilà, on continue. Là, je salue Olga Bilé pour la qualité de choix. Moula Tifi Asamigra Amba, Maman Tiokia, Kenda, Bambotenayo. Je salue aussi Maman Angèle Bokolo, ma grande sœur chérie. Donc, Coco Boarea, Coco, Mikoko. Que veut dire fan et fan? Ozwaka fan, fanatique, Nayo, Lolengeni. Moi, mes fans d'ailleurs, je les appelle mes amours. Voilà. Je suis tous mes fans. Moi, je suis fan nanga, amour nanga. Pourquoi? Je parle pas de fans. Fan à l'okuta, na masqué combo, commentaire à l'okuta. Nga fan nanga. Hein? Na considéra ka fan nanga. Voilà. Parce que les à partir de fan nanga na mié ba c'est ça. Na considéra ka fan nanga. À partir de fan nanga na iba sui na na. À partir de fan nanga na iba sui na sa ni na ok. Parce que nga fan nanga lobelanga na mabi. Voilà. Afinga ngati. Nga fan nanga alobelanga na mabe. Ma koko koto penza osaki boye bo sala mabe wa munanga mingi. Nga fan nanga alukanga ta libange ya te. Nga fan nanga alukanga ta na olekati. Voilà. Yangwana. Mais est-ce que yo na rapire master ba fan nanga te. Est-ce que fan pas ko commando te ma koko sala boye tolingi boye. Fan na ko pesa nga idée. Là, je parle de fan. Wananga na olobela fan. Ça vrai. Te nga na olobela penza fan. Fanatique nanga. Voilà. Na olobela te ba oba te, na olobela penza fanatique nanga. A commander nga te a proposer nga. A pesa nga idée na ye makoko pona nga. Na moni ko yo za bien. Zala boye. Fan nanga a olobala nga te ke makoko boya Marie-Jeanne. Fan nanga te nga Marie-Jeanne na TV. Fan nanga talinga na Barcelone na TV. Fan nanga talinga na Cardozo na TV. Fan nanga talinga na atali biso na TV. Il va encore imposer ngate mais fan nanga pe. Ah il va ko étudier. Voilà. Ah bah ma koko nde na omoni la boy. Bon je sais pas mais tala. Fan nanga lo balanga te ako imposer ngate. Fan nanga finga ngate. Fan nanga za te ke sona lo bilika mobo abaluki linga kia finginga. Non. Et fan nous sommes mondiaux yo moi la maman. Voilà. Tu comprends un peu? C'est bien bon mes amours. Oyo so moté a oyo kokaka. Mes amours. Là mes amours. Les amours de ma coco, c'est tout. Mes amours de ma coco. Mes amours. Voilà, donc mais n'empêche que moni mutu mususu fan na luka et moi là ta kombo ya.
ya star na ye fani na fani toyalinga alata kombo star na ye okoya mosusu akoza neti ngani na abonde na balanga nde naloba mingi dieu de mon père que l'on sache mosusu akoba pekena ngani ake l'on sache amako donc fani aosoutire nika elo mobo oyo abimai na monoko ya star na ye souvent un peu voilà tokokobala biso ngai Samira balongoli nga mosala te toka mingi te tokatala biso machata monde Samira osake balongola mosala Chantal wana eya mpe na fa no mosusu Marvina Kamba lela ope fort Marvina Kamba coucou Marvina Kamba je te fais des gros bisous makokoela makokoela voilà makoko tokobana biso kaka sikoyo programme ya obsèque ya Papa Tcheko batena programme on a eu réunion le lundi au Tcholeka on a encore réunion tout à l'heure donc on a sinon on a six tournage na réunion on a réunion tout à l'heure bien sûr Samira yongai naloba mutala ndanika conseil nanga oh moni olobi oh moni te koloba te oh ebika taba yo telemelanga na oloba preuve yango ngamo nazaki na mona ebozo na oloba boye oh moni te koloba na oh moni te koloba te est-ce que biso pe to famille to famille artistique mais avant ba artistique bolobi ni famille donc toi famille na famille ngambo yo to yeba ke faut que na famille de son na famille tala famille ko sala ba aventure te voilà ko sala aventure te famille théâtrale te ils ont un cœur voilà ils ont un cœur lelo baloba bakondanaka mokolo te mokolo ata asali nini bakondana kaka leki komona situation oyo ezopeli moto bavoi sebini ya Marie-Jeanne Bololé na mama top okoki koloba nini je juge pas devant la caméra non voilà mama top wato mère non Marie-Jeanne Bololé kutu ya kokotela te est-ce que je vais passer devant la caméra pour le mama top Marie-Jeanne non je ne peux pas passer devant la caméra dans le Mama top to Marie-Jeanne. Non. Samira, ah bakomini. Ah. Bakomini. Top one, wato. Ah na téléphone nanga. Ah bakomine. Marie-Jeanne Bololé. Bon aussi quoi. Voilà. Obenga bango. Samira. Est-ce que ba compte à rendre ngo ya na ngoka na TV faut ya na ngoka na mboka mais c'est Google. Est-ce que compte à rendre ça? Na inate. Non tout na bon bien bon. Non bien bon. Coco. Non bien bon. En tout cas, donc to retenir maramba Papa Tcheko réunion suka bo sala le. Ya suka te mais on a encore une autre réunion. Mais quand ezaka na nini na marque pas Coco. Ouais parce que c'est un conteneur exact. Nous peut mon négligé qui sous ninga bongo ndeni. J'ai minga dozanga $500 pour ça l'examen à HJ. Ah bon? Oui. Pour nous commenter bon négligé qui mais boké bo saleli Diana Pierre Tombal mais muninga ba Samira ngana loba comme na ebité na loba te. Yango to loba parce que l'actualité nous Samira ngana loba loko na ebité na loba langa te. Donc de là parler à négligence je sais pas. Toi na coupe même soir SOS. C'est quoi? Au biso so toi na kati. Mais vous avez un kilo banda botala $50. Parlons de bon. Wana nga pe na ebi na nga te. Vous avez la lourdeur moko. Wana nga pe na ebi na nga te. Wana nga pe na ebi te ngai na ebi ka elo moko. Président na nga Tcheko akufi. Oh il faut to enterrer. Na ebi que notre frère Tcheko Matondo atiki biso président na nga Tcheko. Quand bien même que to partager scène mingi na Tcheko te mais nazwa déjà faveur moko abenganga pe une fois na tournage na yé afutanga pe bien donc voilà na tournaka 2 scènes boy afutanga pe bien mais dit que lelo le de nous est parti photo les live voilà c'est tout ce que je sais c'est tout faut les live to comme na mso chité conseil ni no koko pesa na bandeko na yo ba comédien pour to comme biso nyonso to yebi na biso nde makambo matange koma nango
bato aye na ye matanga aye na ye partout aye na osala boye papa tieko azalaki mutu lokola biso nyonso lelo are na ye oui na assistant nango aye nango pesa baoconseil kasi yayambi yo comédienne oreprésente bango non conseil c'est trop dit ezaleli ya lolenge ya koyela namona te makoko makambo olobe makasi oyo oyo makasi oyo bimisi namona nanga te sori eloko makasi oyo bakoezela tosala nakeli yango osisa mosala nga elo olobe makasi oyo namona te pardon omona te c'est bon loko omona te tokomi na biso na suka tozala na rubrique na biso nga na otuna o kaka natuni oka ami ou collègue yo répondre kaka ami ou bien collègue bokoparti ya rubrique ala bokatanga parti ya rubrique ala bokatanga bakestion eza ya yo baréponse yana wana pesi suzi batu momi momisu là je joue pas pardon makoko je joue pas bilomo na bilomo boloba Samira na koloba ne lo moko ami wana ba collègue zela sko na koloba ne lo moko yana oka simple répondre ka ami ou collègue na koloba ne lo moko moi-même voilà moko mais dit que Samira ami Samira collègue. Tu sais, il y a d'autres vérités et d'autres réalités que nous partageons. Voilà. Connaissant aussi que la réalité est telle qu'elle est, mais nous ne voulons pas en parler ni l'affronter. Ouais. C'est-à-dire, nous avons partagé dans sa relation, nous voilà. Que nous avons des amitiés. Vous savez que les amitiés, oh eza ngwa amitié te to betana yango leo nazo expliquer yo mais tolingi kobenga na bongo te to benga na mwana mama to benga na mon autre moi to benga na majoujou momi momi soit tellement vite faut l'intelligent faut l'intellectuel to benga na majoujou ma soeur d'une autre mère. Maintenant, ba collègue. Même si on appelle ça Samira bolingo mobo o piète. Mais tellement bazan on a yé. Na Samira to mona na biso to koma na naïveté mobo ya. So to mona ni lelo lobi okuna mona mama. Pire boye on moni moto pela chaque jour. Moi na mama. Pire non. Nga mona ba collègue nanga désolé. Nga mona bi ba ami nanga. Nga mona bi ba collègue nanga. Nga mo oui. C'est déjà boyebi bo garde. Non. Te yango le on a vu sur. Tokoza to partager peut-être que toi ba collègue. Mais devant ba to benga na ba ami ba collègue ngo, ba ami l'amitié. Tozonga surtout tozonga définition amitié. D'abord l'amitié existe dans votre monde. Bien sûr. La vraie bazar. Il y en a des seuls qui sont amis, banda aux amitiés lelo. Et puis dis-toi un truc. Voilà. C'est pas que batumba ba soigner les amitiés tout. Ah ouais. Et un monsieur na ba point mususu au coup tout c'est ba beti yango ba mbale bino so bogangi bokwe. C'est pas parce que ba partager en côté. Et blo mususu ba mbale ba zana ngo ya makasi. Oh eza ba socle. Oh so ba pe ba bimisa boye boganga boloba ah c'est boya ka ba ami. L'amitié, c'est la loyauté du cœur, c'est la loyauté. On a tabou potani et voilà. C'est ça. Donc, il y a des gens en internet. Place au monde qui a brisé mon tour, abimisa, oh, makasi, il y a des bazara ba amite banda okosana. Ko ba vrai vrai oh atabino bo monde bazara souté ndito yebi bango bio du siècle bazara souté mais est-ce que ba bimisa ya makasi bango bo mona ngote. Ce sont des vrais amis. Bon parlant la tata ou qui ce sont des vrais amis, de vrais. Makoko boy na ye. Bon limbisa. Rubrique à ma Chantal. Bon sauter en palanga. En tout cas. Je peux le dire, même mon tongo yemo pa ebi que non na nga collègue makoko mais tant kanga na bimisa o sali mabe. Donc tous les amis tous les amis tout sinon Ouzaba mina ba collègue. Donc voilà. Donc c'est ça mais ça la rubrique nanga na créer. Limbisa na kimi na rubrique na.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse de notre émission. Ma coco, quelques dédicaces. Votre numéro, si ça sera possible. Hein, déjà, merci. Merci beaucoup. Moi, c'est à nous, il y a pour remercier. Ouais, pour maman Chantal, il y a des poumons à la liste de polité. En tout cas, merci beaucoup, ma Chantal. Merci, ma Chantal Yende. Merci pour la patience. Merci aussi à toi, ma chérie, pour la patience. Parce que tu as rappelé il a fallu une chose Samy parce que Nathalie Lobi Nanga, programme Nanga, en tout cas, tu as au moins un soutien. Malgré la sali boy, vous avez qui patiente, en tout cas, équipe Yachen n'a plus qui peut patiente. En tout cas, non, même pas. Et mon tika tiki nae, abia ma roi vanae. Mon tika tiki nae. Mais vous comprendre quand même, vous avez quand même des en tout cas, ma Chantal, merci aussi. Merci na équipe Nabino Mobimba, en tout cas pour la considération. Montréal, merci beaucoup. Maxilo Mambote, merci. En tout cas, je dis d'ailleurs merci aussi na Batunio sur Balinganga. Onio sur Linganga. Merci vraiment. Merci parce que sans binonga pe mawa. Ba onio sur Balinganga, ba onio sur Bakwayananga. Je vous aime aussi. En tout cas, je vous aime aussi. Je suis là pour Nabino, Naza pour Nabino. Je ne parle pas na bateau Balinganga parce que ça choix na bango. On est là, on est ensemble. Na sali ba gros bisous na famille nanga mobimba. Moi, quand je parle de ma famille, na yoka bien parce que ezaba o ba ba soutenir nga. Donc de gros bisous à ma grande famille, la famille Sassa. Donc quand on la famille Sassa, je vois Aimé Sassa les leaders, hein, Aimé Sassa les leaders, je vois donc Makila nanga penza Aimé Sassa les leaders, je vois Solange Sassa, je vois Mami Massamba, je vois Diane Sassa, je vois Eric Sassa. Donc Sassa nanga. Voilà. Je vois la famille Mananga, c'est la famille Mananga, nous avons Hervé Mananga, garçon de disque. Nous avons Arnaud Mananga, nous avons Ridicodia, nous avons Mananga Nanga, Mananga Nanga, Bristou Mananga, nous avons Mananga Nanga. Et je dis un grand merci aussi à mon autre moi, tel que je l'appelle, mon autre moi. Un grand merci à toi, des gros bisous à toi et merci pour tout. En tout cas, merci pour tout mon autre moi, Père Abateti Wanatou. Je te dis un très grand merci. Merci à ma fanatique. Et je profite de l'émission où vous annoncez la reprise de nos émissions après eux. Donc la reprise de nos émissions après eux, la reprise de la chaîne YouTube Coquette officielle. Allez déjà vous abonner pour ceux-là qui m'aiment. Allez déjà vous abonner. Donc, et je vous dirai aussi, on n'a pas la communauté. Malgré les vents, malgré les marées, on est là. Donc, Madame Seko Milaka, pour très fort à Kola. Kolisou Makasi. Maman Chantal Yende, n'a pas un gros bisou. N'a pas un gros bisou. En tout cas, je suis là. Bon, bandomo na noma ko bandomo na makoko. À chaque fois que je serai disponible sur chaîne YouTube Nabino, bon bandomo na monanga, n'a pas ba bébé nanga, le bébé de makoko. Bano ngana tini na ndako nanga. On est lié non na bibi pour na toka pour na bango. N'a pas un gros bisou. Merci à toi aussi, maman Liliane Tiamouna. Maman Liliane Tiamouna depuis Londres. Merci beaucoup, maman. Napesi babote nanga ebele na Naomi Ida la belle angolaise. Motema ya président, ya commandant Lola, maman ba ACL, ba gros bisous na Blanchette Ngasi ya pembe. Motema Mobutu. Napesi babote ebele na Christiane Kachama. Motema ya Papize ka maman na Mobutu. Sans oublier Pauline Modi, mon thème à la fille Modi. Donc voilà, on a pu voir beaucoup de gens qui ont voilà, mes amours de Maman Coco va s'abonner à Chantal Yanzambe. Donc abonnez-vous massivement sur Chantal Yanzambe TV. On est là, donc il va comme chaîne. Terminaison donc c'est-à-dire on est là, bien Zali en tout cas, bien, je suis là, je vous promets parce que je sais
makambo bien ezali wando monango ebando leka donc ma chanteur j'espère que sepeli asepeli un mot pour la concept de notre émission. En tout cas, malgré en tout cas, vraiment c'est une très belle émission, un beau concept. Vous avez vraiment un timbre, vous avez un sujet, vous n'allez pas dans mambo belé, donc voilà. Oh, c'est quand même l'actualité, quand bien même que na boy mais c'est quand même l'actualité. Tout le monde dit tout la dikoulou tala donc tout à la place nous on te faut tel coulé benda biso on veut pas tourner ka ici comme encore donc voilà na bo sente ko pesa un grand merci à l'obalier de mon père que l'on sache à mon pasteur le pasteur Jean Matadi de l'église EGSA voilà voilà, là je salue Djembo Kani, Mobala Batu, Marlène Tessa, Djembo Kani, Marlène Tessa, pourquoi pas mon yaya, non, Kibisi aussi, Joseph Kibisi, je te salue vraiment, un grand merci à Mayende, la sublime, maman d'amour, maman Chantal, Binza Balola, Abomba, toujours à Batifela, ya belé, Oumela Dondwa Panda Nayo, pourquoi pas les jeunes millionnaires, les lions de la tribu des Gida, les jeunes millionnaires, Charles Poumbe, le jeune millionnaire DJ Overdose, pourquoi pas aussi Balobi, Théo Bilele, Molette ici, Aston Mukendi, le jeune millionnaire, Manabino, Tokutani, Balasima, bisous, bye.